kwanga soki kwanga na sachete soki na sakite lelo photo ana nous kwanga eza pembe to eza ndenge nini to yebi to za génération soif to yebi ngana yebi que to za génération soif na yebi. Là je pèse bien mes mots. Oh alinga contredire nga ay langa na commentaire pour que nous consulter 10 chaînes à théâtre to tena 10 chaînes à théâtre que ne consulter ngo banda ko estimer de la chaîne surtout wana pour moi que Belvi quand la première chaîne à théâtre a la visibilité a la vitesse à talama saboli interne beaucoup manokola ba fan ya de bona biso sila te ba kukuté parce que bango ba kabola batala ka sila muke atala bato ba fingela sila bato ebele to solo la moi ngana beta ka pembe na ba kuba chemin Congo bato baleki mitema mabe osungi mutu le bakomi moyini na yo siko cinéma na biso eza wana po elaxa siko bato makambo wana boosala eza mabe ebino deja mutu atuti bordure afingi mutu mpo na belvi kotala yango te parce que bakoya kofinga belvi ntango mutu wana afingi mutu mpo na belvi apres baye kofinga belvi mpo na mutu wana eza intérêt ya chaîne na ye Belvi Kandi ezali parti oyo tobengaka apogée parce que film ekomi pena likolo makasi oyo ezoluka besi ya tension oyo tokita na dénouement conclusion aza na souci na ye tomonaka mpe ata bato bazala bambongo ya kisi basungaka bato mais ya vini rêve na ye lokwa arevaki alobi nga il faut bayembaka nga nga il faut basalaka nga boye nga il faut gloire bazongisela nga et d'accord ça tomoni tableau d'accord ça très fâché par rapport ya oyo vini azosala maman Marie-Hélène peut très fâché azokotela mwana na ye vini parce que ayebi mpe azala intérêt mwana na azwi mbongo ye mutu azosunga ye sans le savoir mais ndenge nga mpe na wamonela on dirait maman Marie-Hélène magazo sambela mais bonzambe peneza kati na été partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, d'essentiel de la presse, Mobala Toutou, Papa Koulouta Famille Bota, Beauté à Deuxième République. Merci beaucoup, Nabino, tout. Aujourd'hui, Nabiso, la chaîne Nabino Active Finale Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés, sans oublier Famille Bota, à chaque fois. Ceux qui vous avez la notification Nabino pour le Papa Koulouta Famille Bota, Jerry Cometox. D'essentiel de la presse. Merci beaucoup. Nabino, tout le monde continue toujours à faire cette confiance. Famille Libota, surtout dans un Sabino. Émission sur le côté que vous avez égoïste été. Faites ça mon na WhatsApp. Faites ça mon na Facebook. Et vous savez bien parce que tout le monde ma solo émission pour les amis ma solo ya Belvi Kandi. Parce que il faut tout le monde ma solo ya Belvi Kandi pour Aza Burundais, Aza Rwandais, Aza actrice comédienne pour la République démocratique du Congo, faire propulser art et Congo, l'ignorance. Merci beaucoup Nabino tout, merci beaucoup na Cordon Mitch, na réalisation et montage, merci beaucoup na l'homme dédié M, n'enga pesquise opportunité, ya kozala awa na Active Finale Télévision et si quand on a sa famille Liboda. Boya kokota obotala émission la bino masolo ya Belvi tolobelaka ba œuvre oyo artistique au Belvi zo sala tu as ko sala matalana awate Belvi azana mbongo Belvi asomi mabangu non awa tu as ko solola ba œuvre artistique ozo sala et surtout que ba film na zo sala biso oyo communauté na biso voire même na bisaki bandeko nazo kende ko na cours ya anglais. Et puis, là, on va français parce que docteur Kasser n'a pas Belvi en Afrique.
parce que les Congolais moi complexe les alaka a plus voilà tout le monde va filmer même il y a Angola tout le monde même va filmer Ouganda mais République démocratique du Congo jusque là ils ont figuré peut-être na A plus ok peut-être ça mois 12 mois poterie mais Belgique Kandi actrice na bino enseigne la radio Moussala. Merci beaucoup na famille Libota Mobima surtout Mami Tadina na Belgique. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi famille Libota Londres sans oublier maman José Loussadoussou Bamote no ebele famille Libota 100% TikTok toujours tout ça la kane tout ça la kawana chaque fois na yebisa bino moyen de soutenir sœur na biso ezali kaka ya kotala ba film na ye ya ko partager ba film ne et ko ça la bien parce que azo ça la lelo honneur ya ba film oyo to ya cinéma oyo ezali ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup na maman Fifi Maputa depuis États-Unis famille Libota. Merci beaucoup na maman Mami Chona Monaco. Et tout ça rané awa na awa. Tout ça n'est pas double brassard. Maman Mami Chona Monaco sponsor officiel. Il y a émission à gérer comme Tox. Petit awa Nazana Masono ya Belgique. Merci beaucoup na venanga Empereur Espoir Mayabu na Allemagne. Hier na Azamolandi monene ya ba film ya Belgique Kandi Poutine de l'écriture. Maman Koma, Maman Morote, Maman Araï Goshi, Maman Chikicha, Tcha. Voilà. Film Nabino, Spiritus, je crois bien, 8e épisode de Zake Lengyo Wapi. Spiritus, c'est un film, on a eu ça à chaque fois. On a pas mal à Roloba, Awa. Dans ça, on va dire que Belé, tout ça va dire que Belé, tu le verras Belvi, tu le verras Sila, tu le verras Dinana, tu le verras ici, Pechanga. Mais, n'a plus. Naza pe na kati ya musala ngo parce que na bimi na libumuto na maternité ya modero totoka ni mutu montre na ebi eloko yo ba bengi scénario en tout cas bon scénario Belgique Kandi na taki 8e épisode lobby non to solo la bien Belgique Kandi azokoma moni mutu so bazo sama kama malamu faut ko féliciter Belgique Kandi azokoma parce que film Oyo Spiritus niveau et bandaki premier épisode deuxième épisode si le l'autre commis na 8e épisode mais na épisode que Spiritus ils ont matassé comme mata alors à chaque fois ça va bien cinéma to pièce à théâtre ils ont 4 parties 8e épisode Oyo Belgique Kandi ezali parti oyo te benaka apogée parce que film komi pena likolo makasi oyo soluka baisse attention oyo kita na dénouement conclusion bo comprendre nini mutu na mutu azui leçon na ye na film wana omoni à chaque fois na yebisa bino famille Bota soki bozotala ba promotion na wana wasa ila Belgique Kandi te c'est que moi na posa bomona eindi papa Kulutu a tout éli intel bordure eindi papa Kulutu a démarré intel ok ya motuya ezali il faut botala ba film oyo et plutôt ba émission oyo to sala ba promotion parce que elo mona remarqué ba émission promotion famille Bota botala monter point botala film oui émission na bisa bino déjà muta touti bordure a fini mutu pona Belvi otala yango te parce que bakoya ko finga Belvi ta mutu na fingi mutu pona Belvi après ba ko finga Belvi pona mutu wana et c'est intérêt ya chaîne na parce que papa Kulutu hier ça na ça la promotion mais na so mona bino mo manifester aussi vidéo promotion partagée aussi vidéo promotion plutôt katata mukie tcha na TikTok non katata mukie tcha na page. Parce qu'en termes de film, tout se regarde bien. Ce qui est un trophée, on est attaqué pour la famille Libota. D'abord, pour nous, il fallait nous passer numéro 1. Numéro 1, c'est le numéro 1, c'est l'exploit. C'est un chiffre au mouton. Peut-être que les Kinois sont mal intentionnés.
bakoyaka na débat balingi totala bachiffre te mais sikoyo na babiso oyo na okende kaka niveau Bellevue azotalama parce que mutu nyonso to asalaka bafilme bandeko nyonso na ya mibali baosala bafilme baotia na internet mais tala baretombe nango tala évolution nango mais omonaki Bellevue Kandi aza première chaîne ya théâtre là je pèse bien mes mots o alinga contredire nga ayelanga na commentaire okende oconsulte 10 chaîne à théâtre totiana 10 chaîne à théâtre kende koconsulte yango banda koestime na bachaîne nyonso tu wana omonaki Bellevue Kandi aza première chaîne à théâtre aza na visibilité aza na vitesse atalamaka nga na koyawa te na ye mpona afingela Bellevue bato te so na afingela Bellevue bato ndenge na oyebisa bango kaka ke Bellevue neti na filme oyo crime de la noblesse abeti 1 500 et quelques mille vies na bafilme presque tout oyo premier épisode tina 10e épisode parce que moto abongo tokoya ofingele bato te moto abongo faut tosala promotion place oyo azali amata lisusu donc yango moninga na sa famille bota botala na émission soki bolingi na émission ya bordir c'est bon bozwango mpa na nga te parce que kaka bino moko wana eya na moma moko papa kulutu yo mpe oleki bordir makasi tika nanu sala na promotion ya Bellevue azosala bafilme ya kitoko boolobela yango te sikoyo ngai eyo banda na bandi kolobela spiritus c'est que j'ai remarqué baémission ya promotion etalama te mais so boyoki kaka papa kulutu asaboli interne bokoma lokola bafani ya ndeko na biso sila te bakuku te parce que bango bakabola batalaka sila moke batalaka bato bafingela sila bato ebele tosolola ngo anga na betaka pembe na bato bacheme awa bokoma lokola bongo te soit bokomi koimite bango po bango mpena omona batalaka bato bafinga makasi mais autorité morale azotalama te Bellevue azobete toro alors biso siko tokokende bongo te tokokende na ndenge moko otala filme na bino spiritus lelo naye kobetela bino lisolo ya premier épisode et plutôt premier tableau ya 8e épisode na dernier tableau premier tableau ya premier épisode je crois bien biso na bino totalaki Bellevue Kandi na aloba moi chaque fois cinéma même biso tobeta batour na baina normalement biti ya cinéma na société ezali côté ya bato kolongola bato na mabe bakene na place ya malamu mutu azosala mutu mabe alongola mabe po avertir mutu ke yo mutu oboma bato tala suka na c'est ça biti ya cinéma yango moni filme Nigeria yaka ebandaka na Karashika mpona nini po toyokaka entre guillemets Nigeria kisi bateka yango na Wenzebulu alors cinéma na bango yaki koapporter apport ya tote ya bandeko balingi kosimba kisi tala baosuka lelo na Congo kuluna eza makasi lelo na Congo bato baleki mitema mabe osungi mutu lelo bakomi moyini na yo siko cinéma na biso eza wana po elakisa siko bato makambo wana boosala eza mabe yo mutu oyo ozosunga bato ebakeka osunga bato Congo okompani Congo Congo rabo ça me manque. Voilà, c'est son manqué. En tout cas, comment on peut ça et l'on va ça. Comment on peut ça en tout cas. Donc on va pouvoir être orienté vers ma faire. Donc, Bellevue ça n'a pas de côté à battre. On va filmer. Ok, église des dimanches dans la film. Yo mo yebisa papa kuto ça une raison pour ça ma prédication parce que bon était là ba novelas balamba ka manga na manga moi je ne pense pas que film novelas ko fa nango na mère na maman na ena papa na ena bana to fani boda salon to otala ngo to tika ko surtout ba ndona zo ba film ba cinéma Congo to tika ko rêver novelas to ça la théâtre de chez nous les au Bellevue zo ça théâtre de chez nous. Mais à Baxi, moi, touche, il y a qui l'élo. Film la biso, Spiritus, premier tableau, au monde yangoana. Tous n'a pas bien en obéta, soit 2 tableaux, 3 tableaux. Marie-Hélène, maman moko, à son comprendre ma cambou, d'accord, ça va l'obati.
Dacosta azolobela Vini par rapport au comportement Vini. Dacosta otalise to uti na pasi. Niveau to uti lo sambo na yo mama na lo sambo na ngai Dacosta nde sali ke Vini lelo akoma na mbongo. Wana kutu Dacosta pe omikosi parce que Vini azwi mbongo malamu te. Vini azwi mbongo ya soloka. Mais Dacosta quand même a un souci à Vini. Ndenge ni Vini azo panza mbongo bazo yemba ye azo rendre gloire na mutu apese mbongo te nzambe. Et maman Marie-Hélène azo condamné Dacosta zali ndeko ya Vini olinga mwana nga te oza mutema mabe ndeko alobaka na ndeko ne moto so misele misisa. OK Dacosta aza na souci na ye. Tomona pe ata bato bazala ba mbongo kisi basungaka batu. Mais ya Vini rêve na ele kwa rêva ki alobi ngai faut ba yembaka nga ngai faut basala nga boye ngai faut gloire bazongisela nga. Et Dacosta tomoni tableau Dacosta très fâché. Dacosta très fâché par rapport ya oyo Vini azosala. Maman Marie-Hélène peut très fâché azo côté la mwana na ye Vini parce qu'elle dit que ça a intérêt mwana na zui azui mbongo ye mtazo sungaye sans le savoir. Mais ndenge nga pe na monela on dirait maman Marie-Hélène magazo sambela mais bonzambe peneza kati na yete parce que maman bonzambe za kati na yo omi mone lokwa nzambe soke zo lobela yo oyeba pena ke mutu azui mbongo mabe oyeba pena ke mutu oyo atambwa na nzela sembote. Mais maman Marie-Hélène c'est comme ça zo envier na yeka mbongo a Vini malgré kotala yebo na film asa maman moko maman malamu mais asa na souci bana na ye. Mais maman Marie-Hélène en tout cas ki bonzambe po na ngai ezate. J'espère que to landiango bongo biso na bino famille Libota ba amoureux na ba amoureuse ya cinéma ya Congo. Toki na dernier tableau famille Libota na lobaki soki bo otala ba film a promotion na ndobeta ba lisolo boye na ndobeta boye poto solo na bino esaka elengi. Mais bon na remarqué bo otala sou ba émission pena ya promotion te. Yango mo na komi siko na système soit na lobela premier tableau film na dernier tableau. Dernier tableau tomoni Vini na Flamingo. Mobali ya libala o azimbongo. Mbongo pe komisaka mutu liboma, mbongo pe komisaka mutu ndumba. Mbongo ata ozana ngolo bina zaka fierté e ko tombololo boko boye tiango na portier. Et là c'est que okomi orgueilleux. Donc Vini na Flamingo na mwasi. Au moment où Vini azana mwasi ne na ndaku o azali Belvi Kandi mwasi ya mabondeli. Wana sote comme ça les nini. Eza peka mbongo te, eza mvutuma. Eza mbongo de fait que Vini azui mbongo ya nzela ya biente. Et comme ko pesa ye posa ya basi ya libanda bongo. Mais tomoni mwasi wana zoloba azo tala basi ya Kishasa ya basi ya Kishasa. Prière moins, oyebi mutozana yete, oyebi état d'âme na yete. Oh chérie, est-ce que nous avons un petit 2500 ce qui $2000, un petit 2000 ce qui $2500. Vini a tout nié peta et télémisi Vini azaki ya kolala bazo masé moi mukela ba kingo wana bongo bobike mbongo za makambo mbongo za makambo bazo masé moi muke wana ala telemi atunie olingo sala nango nini. Un petit $2500 ou $2000 au lingo ça na ngoni. Et dernier tableau Suki wana il y a 8e épisode. Tokotala na 9e épisode ce qui Vini akopesa mwana mwasi na mbongo to akopesa mbongo te. Lokola ya bengango un petit $2500 to $2000. Donc ça quoi ko adasa pesa nga $2000 mo ya pressé mo bozala ngwana na poche. Urgent. Bala basa Kishasa. Donc ya moni penako na yende pa muto yo papa bonheur. Makambo ezo sala makasi bala basa Kishasa balingi ko mona kaka mibalo bazana ngo. Oui, misu ba tolbi te ke nyoso bazana mbongo mabe. Mais mususu azala mbongo ya azape na mbongo bien. Mais la ebele o mona boye azala mbongo et puis ezape ka mbongo te za mona mwasi nyoso soko linga na mona mobali. État de prière nous a ndengeni.
pour lelo comment na ngopeka buka lelo lamba lelo ha lelo komi na ngobongo lesinga o melisinga o kokene nanga ezala komi na ngobongo siko makambo Bellevue so te biso ba film yana yango to mona pe na ba vie normale ngai na témoignage normal plutôt il y a histoire vraie moi na moi ça so sala échange en nzoto na pantalon jean na kitisa ma ya miso pantalon ya jean et moi na moi sikoute bana basi alongo pe na changu aye zandu parce que nga na vanda pe na zandu na lo wana entre dimanche na Prince Kasavu donc aveni na biso ata Koffi Olomide o tambola makolo eza veni o mutu ke kota raté pour accéder na kata zandu nazomona bana basi bayene et puis lupango na biso kanga na hôtel to mona makambo mwana mwasi pena zoya ko sala échange basilisi basali makambo ba PCG mon bana tikala di ayaki na $5 to sali contre valeur na $5 wana to na kina $10 donc au pesi nzoto na ezali tempelo ya nzambe likolo ya $10 mais baninga musu bazo pesa ngo boye basombela ngo mapangu babikiseli nango famille bamusu pe bazo pesa ngo bongo baboyi pe ko pesa ngo bongo babali bango penza peut-être yabisi mobali pona pesa ngo bala ngai mais mobali soka saka ya yo pa ko balo kaka to boyi na biso te lelo basomba so kwanga soki kwanga na sachete soki na saki te lelo fota na nu kwanga eza pembe to eza ndenge nini to yebi to za génération soif to yebi ngana yebi ke to za génération soif na yebi et puis génération wenge to boti to kabwani dans la plupart ba fille belé mona ba kobala na ba garçon belé ba kobala o kaka na abota mona quelque part donc c'est un peu ça donc maman Bellevue azote ya biso vraiment qui cherche to na choité to za na choité ah nzambe qui cherche ngai so na komi gouverneur a mboko Fati bazo sengo ba poste na mboka na moni ministre ya justice alobaki justice eza mabe otie tanga azalaki opposant alobaki ke justice eza mabe otie ngai mpe pesanga ata gouverneur de la ville kokama mboka eza niveau de utilité eza sagesse na stratégie na kozongisa bacongolais na droiture c'est pas normal on est où là donc ok, na Brazzaville la musique souka 20h fête ici. Les a passé. Merci beaucoup na bande connait surtout bolanda biso. To beti li solo wana ya film ya Bellevue Kandi Spiritus bande connait so bolandi biso to sala promotion ya Bellevue Kandi to tala ba film na e ko sala biso bien. Merci beaucoup na famille Bota Nyonso. Merci beaucoup na Cordon Mitch. Merci beaucoup na Mosala Nzambe M. Merci beaucoup na Adassa OP assista ki biso donc alingaka ne pe maman Bellevue ye pe fona zo pe interview abetela ngana masolo so atala ba film et puis merci beaucoup na mamita dina na bino tout bolanda ki biso na Active Final Télévision bo partager mission 16h30 bo kene kota la film parce que pas na biso chaque jour épisode ekotaka chaque mois 4 films chaque mois 4 films na Bellevue TV bon so to kena Candista ça sous ba film ekuna donc biso to na France 24 na TV5 maman Bellevue deux chaînes wana ezali pona bobenga papa kulutu to moni mwana mwasi mwa out Afrique d'ici da fingi Bellevue to tiki na maboko ya Nzambe afinga Bellevue nenga lingi asala ndenge Bellevue nenga lingi biso to kolobaka ke azo sunga théâtre te et puis aza comédienne te azali fille moko anyoko mama na Afrique du Sud après ayaka Kinshasa lokola monaka internet na Kinshasa eza lango c'est bon aye na Kinshasa akomi kroni mama lelo koma ofinga Bellevue o alala na ndako climatiseur ayebi ngungi te ngai na ye peut-être tolala na ngungi mais azo finga mutu aleki na moyen mutu aleki na organisation mutu aleki na kozala kibo mwasi mais lelo azo finga ye message na mne komi yango pe na lobi sibino et ça, merci beaucoup. Tout à la prochaine occasion. Ce qui nous a bye bye.